Motema pe elembaka. Motema. Eza na babilo mosusu motema ekosupporte. Eza pe na babilo mosusu motema ekoka nango kosupporte lisusu te. Motema ekolobaka ke non, c'est beaucoup, je ne saurais pas. Babilo mosusu motema ekosupporte nango. Même babilo mosusu motema pe eboyi kosupporte. Moyen pe tosala autrement ezalaka te. Yango tomonaka bato mosusu bazwaka na bango ba décision moko minene. A préféré na ye azwa décision penza ya munene. Parce que motema ezokoka lisusu kosupporte te. Motema ezokoka lisusu ko garder ba makambo te. Tomonaka ata na ba téléphone na biso. Au moins oza na téléphone, moi mémoire na yo eza ya makasi, bato mosusu na carte mémoire obakisi. Mais tellement que ceux qui ont tia biloko ebele, ba photo, ba vidéo, tout le monde a pe téléphone et tondi. Carte mémoire pe tondi. Mémoire à téléphone en parlant même pas. Au moins le téléphone est comme koboya ko sala. Siko fo sala nini. O longo la babiloko nyonso. Téléphone etika la polele pour que ezongela nango musala nango. Même façon avec le cœur. Ce qui cœur et lembi pe ko garder ba makambo. Yango tomona ka tant de personnes bazwaka penza ba décision ya makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue surtout sur Irsil Botelwa TV. Bienvenue na balandi na biso nyonso ya sika. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na bandeko na biso nyonso o balandaka na bango toujours et encore Irsil Botelwa TV. Bandeko nanga lelo toye to memeli bino Marina Laba, to memeli bino kane bomo na photo na biso ya mama colonel na biso. Makambo ezaka makambo oyo ezoleka makambo asomo parkende likambo prison makala nde likambo makambo eza nango ka kilikili makambo eza nango kaka ebele ya makambo. Mais avant to kota na mwa makambo ango wana avant to kota penza na mozindo ya makambo nyonso ekozala bien nanu to ya ko sensibiliser batu nyonso o bakoti sika chez Irsil Botelwa TV to eko sensibiliser bino la famille. Si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information, chaîne moko o tolebelaka na biso nyonso, na ndenge kaka ya respect, na ndenge moko ya bien. Toye ko yebisa bino to toye ko sensibiliser bino que non, bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka wana, bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Bandeko nanga, tango bo klikaka na ngonga wana ya notification ezalaka kino soki ba video ya sikekoti bokozala directement informé. Bokozala directement signalé que non video ya sika ekoti ezalaka bongo. Yango to sengaka toujours tango zo s'abonner na chaîne na biso, klikaka aussi sur ngonga ya notification. Bandeko nanga challenge na biso ezo continuer kaka lelo oyo tokoti déjà na mois de mars. Challenge na biso eza kaka ezo continuer kaka to matato kita eza kaka. Challenge na biso ya mois de mars eza que tu to koma na fin du mois ya mois de mars to totaliser 30 000 abonnés. Wana penza nde eza prière na biso, wana penza eza nde wana to linga la famille. Sikoyo eloko bokoki kosalela biso ezaka keno tanto sala ba émission bongo bino pe na côté na bino bo sala ba partage bino pe na côté na bino bo sunga biso ko partager na bandeko na bino 5 personnes 20 personnes 15 personnes côté mosusu pe bo partager na ba Facebook la famille et ko sala kaka malamu mingi. Nalingi naloba nanu merci na bandeko nyonso o balandaka Irsil Botelwa TV de partout o bolandaka biso na yeko yebisa bino ba merci ebele la famille. Merci pour na ba message na bino, merci mingi bandeko nanga ebele ya batu ba mesana déjà na mungongo ya mama Irsil Botelwa mais ebele ya batu pe ba comprendre que non na minute yo azate malgré que azate tolela chaîne na ye
toko continuer na biso ka kotalaka koyoka ka ba analyse na ba information ya sika ezokota na chaîne ya Irsilo Botelwa TV. Bandeko nanga lelo toye na makambo kaka oyo ezoleka batu presque bakangisami la famille makambo ezokende nango ka mabe. Toyaki komona bayaki kokanga ndeko na biso to chroniqueuse na biso na kombo ya Gola bakangi ye jusqu'à présent azana nka na parquet, donc ndenge za boye makambo ezaki no yakende ti prison makala ba makambo nani mutu akangisi ye bien que batu bazoya ko présenter biso ndeko na biso star na biso comédien na biso na kombo ya Marina Laba, mais ebele ya batu banungu ka ndenge lobaka ka ndenge kindaka ka ndenge kotaka ka ndenge bakotisaka makambo na Kongo na biso somo bon toloba nanu la famille tosolola nanu kande tolobaka Irsilo Botelwa TV azalaka mutu wa batu nyonso ya azalaka famille Bota azalaka Bakuka azalaka dynastie azalaka Pesha Lova Choupe azalaka, donc toza partout soki eza ya koinda tokoya toindisi ensemble, soki eza ya kobeba tokoya pe tobebisi ensemble, soki pe makambo ezokende ndenge nini tokoya tokende nango ka ndenge ezokende. C'est ça non? Voilà. Alors tosolola nanu makambo eza ndenge nini bandeko nanga toye komona baye kokangisa ndeko na biso chroniqueuse na kombo ya Gola. Bon, Gola déjà de le départ, la plupart à batu toyebi keno azalaka mutu wa Bakuka ye penza azalaka mutu wa Bakuku. Sikoyo eloko esali keno baya kokanga ye baya kokangisa ye bandeko nanga ezaka ba émission ka ndenge to salaka eza na émission parce que ye aza mutu wa Bakuka ka ndenge ba makambo ebimaki awa ba mama Teresa bazofinga ba Belvi Kandi to monaki ba côté mosusu abalobi oyo côté mosusu kuna aba o balobi bongo, donc ezalaki mwa somo to monaki pe ba live ya ndeko na biso ya Gola ye pe akotaki comme azalaka mutu wa Bakuku mafinga ezalaki ka eke zongi jusqu'à ce que na mafinga na ye wana fingaki ayaki kokotisa pe Marina Laba afinga pe Marina Laba la famille moyen na répéter ba mafinga wana izate ngana misana nanga kufinga batute et puis kane tolobaka ba émission na biso to sala kango ezalaka na ba famille mosusu o balandaka biso papa mama na bana ba olandaka biso soki biso tokomi ko bimisa maloba mafinga e ozala lisusu na respecter asasa penza Marina Laba afinga ki penza Marina Laba yango yaki kosala keno Marina Laba a gardé parti wana o ba finga ye penza ale kandenge zalaka bon tokozwaye ndenge nini parce que kande to présentaka ba émission eza pasi o benga nga utuna nga keno ovandaka wapi adresse ndako na yo nini nga pe na pesa yo adresse toyebana mitema te, bien que biso to finga kana biso te, mais nakoki jamais ko pesa adresse na nga epa ya mutu te parce que biso ba congolais toyebi ki mutema mabe o toza nango. Bon, ya finga après ko finga Marina Laba afinga déjà Bijou la reine, afinga Modero, afinga pe mama Marie-Jeanne Bololé na vidéo na ye oyo totiaki yango d'ailleurs na chaîne na biso. Mama Marie-Jeanne bando pesaka ba conseil ba blague na ye wana salaka ayaki pe ko sala nini ko finga mama Marie-Jeanne. C'est ainsi que na batango nyonso Marina Laba abando tambola na ye na mafinga wana na motema mafinga o ya Gola afinga kiye abando tambola nango ka na motema siko azoluka stratégie nini akoki konkangisa ye parce que ayebi ndaku na ye te, ayebaki ndaku na ye te, la famille aotambola ka na mafinga wana bandeko nanga ngana lobaka toujours moni batu a calme batu o balobaka ebele te baza batu moko basakanaka na bango te parce que batu o balobaka soki aza na kanda
akoki kokotaka nde tomonaka ya Gabi ba émission soki eza ya komata ya kokita omona ya Gabi akoti bimisi na ye nyonso c'est fini wana kozala lisusu na problème na mutu te mais batu o balobaka te batu neti nakoki kopesa exemple neti ba Belleville baza batu moko osali ye mabe mais soki alingi penza afuta yo na mabe oyo osali ye akofutisa yo mabe penza makasi akoki koya afutisi yo na kolela nyonso kolela okosambwa ezalaka bongo ndeko na biso Marina la ba comédien na biso star na biso ya tongo ata soki bato mosusu bazondimela ye te kino aza star te mais biso toyebi kaka kino aza star mboka na biso de nature déjà lobaka na ye te aza mwasi moko azalaka na ye calme bon na bamakambo na ye wana abando tambola nango matakita na bakanda na ye wana na bamafinga o ndeko na biso ya gola finga kiye abando tambola nango amati ya kiti siko kote mosusu azo étudier pe situation zo loba nako sala nde nini pour que na joyer nako sala nde nini pour que na joyer nako sala nde nini pour que na joyer nde aye ko utiliser ka stratégie à communiquer na batuka ndenge ezalaka nde baye kopesa ye aye kozwa mwa toloba nini stratégie moko kitoko asololi kana ndeko moko azana na poto basololi apesi ye ba makambo nyonso ndeko na biso wana na poto alobi na ye na kosunga yo ndeko na biso wana ka ndenge totiaka ba numéro ya ba telefone aye ko contacter mama na biso ya gola lobi non naza na mwa business moko nalingi na sala na yo est-ce que moi to sala ekozala parce que na moni chaîne na yo eza na mwa visibilité ya gola pe andimi parce que ba chaîne auto zalaka nango eza ba chaîne commerciale quand même voilà ye pe andimi si comme moi c'est à poto alobi naza na besoin to sala contrat na boyi nanga ba makambo te ke non estika la kana téléphone mais na lingi to sala penza contrat kitoko ya gola pe alobi yo za na poto to sala contrat de nini ndeko na biso wana poto alobi na etin naza na ndeko nanga mobali na kini wana bokoki kokutana na otindela ye ba papier nyonso na ya koskane yango kaka ya gola pe asali nini andimi ok aya ba boye atie bango pe en contact na soi-disant ndeko na ye wana ya mobali basololi na ya gola bapesani pe rendez-vous bo comprendre tango bapesani RP ekokaka te ekoki la famille tango pe R ekoki ndeko na biso wana il faut akende kokutana na ya gola. C'est ainsi que tango azokota ya gola kuto apesa déjà consigne parce que batu o ba finga kana ba réseaux sociaux la famille ezalaka pasi il faut kobatama o finga batu zala ko batama soki o mila kisika boy ezala batu mosusu ba kobetama makasi batu mosusu kande tomoni makambo ya gola makambo ya prison kandenge bakangaki mama na biso mama epela moi servi de leur kangisa kiye ezalaki nde nini bayebaki te place ya mama na biso epela bando vanda mais ezalaki ka ba jouer batrik na bango bayaki kozwa mama epela donc dans la vie makambo nyonso tosala tozala keba. C'est ainsi que ye yagola déjà pesaki consigne que non mutu garçon moko kaka nde akokota tango akokota mutu mosusu akota na ye te mais place o yagola fandaka batekaka pe masanga garçon wana koti après quelques minutes garçon mosusu aye kokota tant garçon na ye kokota ngokota balobi kokota ta lobi ta place o batekaka masanga naza posa na somba na nga masanga balobi ok kota tango pe akoti bakomi neti ba garçon mibale nde place oyo bakendaki kokangela ndeko na biso kane bomoni ba video ezo circuler moya biso peto ya kotia yango ezalaki te nde place bakitisi mama na biso chroniqueuse na biso na kombo ya gola ale direction wapi parquet ya Kalamu selon ba explication na quartier oyo ndeko na biso chroniqueuse avandaka ba parquet pe ya mike ezalaka mais dossier na ye il fallait ka ba memaye na parquet ya Kalamu nde ba problème eza boye siko tango akomi kuna bandeko na biso mosusu ba comédien na biso mosusu babandaki nzoka kozela ye ba tonton Modero afinga pe tonton Modero
ye pe ba mafinga na ye nyonso wana azalaki nango abando tambola pe nango. Afinga ki Bijou la reine pe ba mafinga wana azalaki nango abando tambola nango. Afinga ki pe ndeko na biso nani mosusu bazali 4 Marina Laba, Bijou la reine, Modéo na mama Marie Jeanne bango nyonso na parquet ya Kalamu. Imaginez déjà ba complainte to ba plainte eza nango 4 hein la famille. Et puis il y a même de preuves sikoyo situation okendende nini bato ebele lelo bakomi koloba na mutu aza na sima makambo nyonso eza Belle-Vie Kandi yango bato baoloba o eza Belle-Vie Kandi eza Marina Teme selon ba histoire nyonso selon makambo ndenge toolandela ngo mama na biso chroniqueuse na biso ya tongo aza na ba plainte 4 personnes ba accusé ye wana nyonso bozobolo bakaki no eza Belle-Vie hein la famille tolo banane wana nyonso tolo bakaki no eza Poutine hein atabino moko sans moins eza kapasi eloko penza esalaki que non to ya kosala émission lelo bandeko nanga eza ka ndenge tokomi komona situation oyo ezokende na ezoyeba te totalaka pe ba chaîne ya bandeko na biso mosusu o baza à l'étranger bandeko na biso mosusu neti ba Ivoirien ba Nigérien ba Sud-Africain ba Camerounais totalaka ba émission na bango la famille na ba genre ya ba émission na bango mingi ezalaka ba émission ya mafinga te et la plupart du temps bayaka ko finga ba comédien na bango te to ba star ya bamboka na bango te. Je m'excuse mingi bandeko na biso wana bayaka ka pona kolobela ba vie ya ba star na bango kokumisaka bango soki star na bango moko asombaki mutuka bakomi kolobela mutuka oyo asombaki bongo boye vi na ye kutu après awa akendaki soki wapi donc ezande ba vie o to monaka ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya ba pays mosusu basalaka pona ba star na bango mais ki chroniqueur na ki chroniqueuse ya Congo na biso eza kaka pona mafinga na omituna bato ebele bazwaka penza makasi ya ofongola ba chaîne objectif azofungola na ye chaîne objectif na ye eza kaka keno aya kofinga bato sur les réseaux sociaux mais quand même hein tokola la famille tokola s'il vous plaît okoki jamais kofongola chaîne na yo ka pona koyaka kosambwisa bato sur les réseaux sociaux non ce n'est pas normal la famille ce n'est pas normal babilo mosusu eza lisusu normal te mais chaîne ye sala banalise na yo trop simple banalise moko eza nango simple osali penza analyse ya soki ya ba filme kan ndenge ndeko na biso ya gola za mutu ya Abakuk alobi ke nonga penza izaka Abakuk mams azalaka na ba film ebele okomi kosala na yo ba analyse ya ba filme o mams azosala chaque épisode osaleli yango analyse chaque épisode osaleli yango analyse très simple okoki kosala analyse na ba vie ya ba star na biso kan ndenge tomonaki tokota kana na Abakuk Michou avayajaki vi nyonso ya Michou place akendaki ozozwa ma ba information yo sali ba analyse on a minute oyo Michou boye donc trop simple tu n'as pas besoin ya koya sur les réseaux sociaux pour na ko finga kabato et puis eloko mosusu la plupart des gens babosanaka kozala Abakuk to kozala famille libota ezate ke non yo il faut vanda kawana o bando finga bato ya kamosusu parce que bango moko bakolo groupe ba finga ka bato te mais aussi bomona mam saleki akomi ko finga ba famille libota to bosi bomona Belle-Vie Kandi aleki akomi ko finga ba Bakuku to mona kango te ngana sepelaka na banalise bato mosusu ezana ndeko moko alobaki nini nga nazalaka mutu a mutu te mais nga na reklaka njoba nde ba compte ya bato
soki oza na problème na ngai toko régler ba compte na koya ko finga yo mais na koya ko finga yo te ke non na kombo ya mutu tel o famille bota o abakuku te mais batu mosusu lelo to komi komona ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso ba komi na bango ko finga ta soki ezaka na problème na mutu te. Tout ça parce que Aza besoin de visibilité, Aza na besoin batu ba mona, batu ba tala ka ba vidéo na ye, Azo se permettre ya koya ko finga ka batu. Mais sikoyo yo ozo finga. Lelo o bakangi yo. Batu wana bakangi si yo. Sikoyo batu o bayoka kama finga na yo. Bakoya ko bimisa yo na prison. Bakoya ko bimisa yo na prison te. Surtout que ba plainte déjà est commis à 4 personnes. Que dire? Ya batu mosusu. Oh peut-être kana ki mutema malamu na bango balobi ke non biso to okoti sa ba plainte te. Que dire ceux qui bango pe basiliki lelo ke non biso pe to koti sa ba plainte. E ozala ndeni? Hein? E ozala pasi hein? Eza penza pasi la famille. Makambo ezo salaka pasi. Chers Congolais, tozala nanu batu, hein? Totika bilanda landa. Totika ba sentiment moko boye eza na tina teme. Totalela ba vie na biso. Totalela ba vie na biso. Tozala kete ke non sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut kana ya ko finga batu. Te. Kozala na visibilité ezaka ko finga batu te. Kozala na visibilité loba makambo o ezo pesa sens. O batu bakozwa moins en plus. E kozala penza malamu mingi ke koya ko finga ka batu.